mema nayebi te bakopinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga Shora de Sulanga. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bakolanda émission oyo. Bandeko boyebi ke biso na masolo na biso tolobelaka maezali penza koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo. Ya solo bandeko ezali ya koyinda na mboka ya Congo na likambo etali mboka na biso boyebi ke tant bozali komona ba photo na sima na ngai bozali komona Frank Diongo wazali président ya MLP wazali bongo na mouvement na ye parti politique na ye pe tozali bongo na Jean-Marc Kabundi wazali bongo ancien président ya IDPS. Lelo yo asasali nzela na ye azalaki pe vice-président ya parlement kasi lelo bandeko ezali kobeba se kobeba na likambo etali penza toza koyeba te mboka na biso mboka ya Congo toyebi te Jean-Marc Kabundi o azalaki bongo na président Félix Tshisekedi Tshilombo o azali actuel président na biso ya RDC. Frank Diongo o azalaki bongo na kati ya ino sacré ya lobeki ya solo Félix Tshisekedi azali incapable ya kodiriger mboka na biso mboka ya RDC. Ancien président ya IDPS Jean-Marc Kabundi oyo lelo babenganaki ye na IDPS balongolaki ye to alongwaki ye lelo abalukeli collègue na ye kulutu na ye oyo tobengi président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Bandeko baza komituna yango bandeko ngai ndeko na bino lelo na ye koloba tozali koyeba te likambo nini oyo ezali koleka na mboka na biso na likambo etali politique oyo ezali kozala na kati ya mboka Congo tozali koyeba lisusu te ba politicien congolais bazali kokende na biso wapi tozali penza koyeba te tokosuka wapi na likambo tali ba politicien congolais. Ya solo Frank Diongo toyebi ke ya solo tango régime euti koleka ya Joseph Kabila Frank Diongo azalaki victime na likambo oyo Joseph Kabila pouvoir ya Joseph Kabila ekangaki ye ebeta ye na ndenge kosakana te ndenge boza komona ye wana bandeko Frank Diongo akendeki kose retrouver na prison ya Makala. Frank Diongo alelaki aleli alobiki ya solo vraiment tuka naza koyeba te likambo nini ngai nasali bandeko na ngai lelo Frank Diongo abimaki prison kasi ya solo bandeko na ngai Frank Diongo na kati ya ino sacré ya baluki alobiki ya solo Félix il faut alongwa bakosala tout na 2023 ye moko atie libaya alobi bolinga te MLP ekozwa pouvoir na 2023 ya koposteler en tant que président de la République. To bandela na Frank Diongo. Bandeko na ngai en tant que mwana Congo, mwana RDC, boyebe ke Frank Diongo bazali parmi batu oyo bazalaki na Sal City. Batu nyonso o basinya ba mokolo to na bango na kati ya Sal City parmi bango kombo ya Frank Diongo ezali pe na kati. Boyebi ke bato nyonso basinaka na Sal City biso tozwa manki na kati ya diaspora tozaka na regret tosimba mitu tolobi ke eske ba politicien congolais bazali ko comprendre makambo bazali ko signer na ba Rwandais na kati ya Sal City na Afrique du Sud
Frank Diongo pe ye pa azalaki aza komona ke ba Rwandais bazali na kata Sal City bango bandimaka makambo wana bandeko na ngai toza komituna biso na kati ya mboka na biso mboka Congo toza koyeba te tokosuka wapi Frank Diongo na kati ya Sal City basinya ti lelo Frank Diongo explika biso te makambo nini oyo basinyaka na Sal City tina ndenge Joseph Kabila akanga ye babeta Frank Diongo bandeko na ngai na bandi toza komona à l'agonie Frank Diongo azalaki mutu penza ya kokufa kasi ya solo nzambe abatelaki ye tina ndenge Fachi Beton azali kozwa pouvoir Frank Diongo abimi bandeko na ngai lelo oyo Frank Diongo azalaki na ino sacré Frank Diongo aza lisusu na ino sacré te alobi ya solo ye akokontinue jamais na Félix parce que aza komona Félix Tshisekedi azali incapable azali kokosa biso na ba contrat oyo yaki ko signer vraiment na makambo tali port ya banana botala ba politicien congolais bango yeyo presque bango nyonso Frank Diongo azali wana Vital Kamerhe azali Sami Badibanga Martin Fayulu bango nyonso bango yeyo bazali awa Muyambo bango nyonso tu bazali awa na mama na biso F Bazaïba ba politicien congolais tango baza ko renir boye ba problème na bango bazala na mitema bato bapeyaka bapo kase bandeko na ngai o bakumisaka bango makasi o bayebaka makambo bazali kosala te bandeko ezali bongo peuple botala ndenge peuple congolais ndenge akumisaka bapoliticien na biso aveuglement bandeko kote mosusu toza kokumisa bango lokola nzambe basali koganga nzambe bamerci bandeko na ngai me nzoka nde bapoliticien bayaka na babiti na bango oyo ezali mpona kotonga mboka te mboka na biso mboka ya Congo toza koyeba te biso bana bapeuple congolais baza toujours kopeba po kase oyo bandeko toza koyeba te mpona nini tokosuka wapi na likambo oyo eza kolekela biso na kati ya mboka ya Congo lelo Frank Diongo azali koreklame président Fachi na Joseph Kabila Frank Diongo Joseph Kabila abetisi yo film anyokoli yo okoti boloko na prison ya Makala olie bamadesu omoni pasi o ba prisonnier bamonaka oke bopital Félix ndenge alatika chemise na ya pembe aye abimisi yo na kati ya boloko obimi boloko okomi libre mpona kosala politique na yo mboka nyonso tu bandeko na ngai soki otali na Afrique oremarke ke bapays mingi lelo bakomi kosala réconciliation oyo elobi Werason na bawenge baza kosala réconciliation ya ba musicien parce que basentir ke miziki ezali kokenda kokufa oyo ya Congo alors faut kosala réconciliation to se réconcilier na ba musicien nyonso tu ya kala tobungana na bango tomeka kozongana po esala biso malamu mboka na biso ebonga réconciliation ya bapoliticien ti lelo toza koyeba te ekosalama mokolo nini président Fachi aza kobundana mpona makambo teli mboka bandeko na ngai toutaki koleka na pouvoir oyo ti lelo nanu to bayungoli baétranger te oyo baza na mboka na biso ti lelo toza koyeba te mboka na biso mboka ya Congo toza koyeba te balongola Fachi bacha Frank Diongo akomemela biso nini balongola Fachi bacha sikoyo Jean-Marc Abundi bandeko na ngai toza koyeba te mboka ya Congo les politiciens congolais
peuple congolais aza kofuta bapo kase. Frank Dionga lobi pont oyo ya banana contrat wana eza ya lukuta Fachi balie mbongo wana eza soki 1 milliard basali yango na ba société privée oyo bazali baninga na bango oyo bazali bongo na kati ya Dubai. Donc port wana ya banana ye azali kondima yango te, alobi port wana ya banana ezali ya lokuta bakokosa bato parce que eza ba contrat moko ya lokuta na ndenge akosakana te. Bana ya Congo boye bakofongola miso mpona likambo etali port oyo ya banana. Port ya banana yango basalaki déjà schéma ata ezali 30 ans 50 ans biso bana ya Congo ata lelo to vivre yango te, mais bana na biso bana ya bana na biso ba vivre ke bamonaka solo RDC lobi et se réaliser pe ba rêve nango. Pour parce que bandeko nanga président nous surtout ayaka na mboka na kati ya Congo asali pe nzela na ye ba œuvre na ye to bandeko na président Kasavubu. Président Kasavubu atikaki ke ya solo un président oyo soka voyager ayaka kozongisa mbongo oyo voyager nango na budget ya l'état azaki moyibi te, atikaki rôle na ye. Mobutu aye alobi yiba ndambo tika ndambo, asali biso unité, union la fait la force, biso ba congolais tozala uni. Mobutu mutatikili biso yango pona kosala ba œuvre na mike atongeli biso po Marshal oyo kosala ke mutu awuti matade akideti na mwanda ke ezala so na babarge te, mais tokatisaka na pone na mutuka. Mobutu asali yango atongi palais du peuple, ezali mbongo ya Mobutu te kasi ezali ba œuvre ya mbongo ya l'état oyo ya boye koyiba yango nyonso kasi azali kosala ke peuple pe azala na ba symbole ya mboka. Atongeli biso stade oyo ya liki ya solo Kamanyola biso pe tobetaka ta mwa ndembo. Mobutu asali makambo ebele, Sozacom asali makambo ebele opeye atiki pe oyo aye œuvre na ye. Laurent Désiré Kabila aye ye pa asali oyo aye 3 ans oyo asalaki nango ayaki bandeko na ngai elaksiki ya solo na 3 ans stabilité ya mboka ekomaki quand même moi équilibre ekomaki na kati ya RDC. Courant ezalaki ekatanaka te, mai ezalaki Laurent Désiré Kabila babisi ozomolaka ekomi na respect, babisi bato bakomata susu te bakanganaka na banzoto kuluna ezalaki te. Makambo ebele oyo yaliki Laurent Désiré Kabila pe atikaki oyo malamu. Joseph Kabila ye na 18 ans na ye peuple congolais alobi na 18 ans pardon ya Joseph Kabila mai courant pe ezalaki toujours ndenge Laurent Désiré Kabila ezalaki kokatana te. Vie ezalaki quand même moins cher, ça va par rapport ya lelo. Fachi Beto aye ye pa bandi kosala oyo aye pe œuvre na ye banzele komo tongama ba balabala komo kotongama ba direction surtout parce que ezali tana ye mutu na mutu azali na tana ye azali kosenga réconciliation aye kokuta bitumba ya Congo ezalaka déjà na kati ya Congo bato babundaka déjà bapaya basi bakota na kati ya mboka Congo bakor ya port oyo ya banana. Fachi azui ba investisseur ba ya ko investir na kati ya mboka ya Congo. Eza ba procédure faut kolanda yango. Bandeko na ngai biso bana ya Congo to fongola na miso. Fachi Beto aye toza kotala ye premier mandat na ye kokoso ezalaki parce que tu as eu Covid pendant 2 ans. Mboka yeko kutango kuna ba groupe militaire na kati ya RDC zake belé, ba Rwandais batondi na kati ya armée, bandeko na boyebi na Congo. Kasavubu atikaki armée te. O armée nationale ba lumu atikaki Mobutu tango aye apandi yango. Ba général Masiala Mobutu abomi ba général nyo surtout ya ba Congo Mobutu aboma bango ponini ye moko sala armée na ye
Mobutu asali armée na ye ozo kokengela ye pendant 32 ans. Tant Mobutu akei bandeko na ngai armée ya Mobutu bakimi. Mobutu armée epanzani Laurent Désiré Kabila aye na bakado. Laurent Désiré Kabila kufi ba soda mosu ba na Laurent Désiré Kabila bakimi. Joseph Kabila aye asali susu oya ye armée na unité na ye aye moko. Bandeko na ngai. Biso ba Congolais toza na armée fixe ezalité. Fachi aye kokuta mboka na désordre. Il faut to analyser makambo susu. Ba Frank Diongo bango bato bakene ko signer ba corps ya Sal City bango bato bazalaki wana. Bango bato ba signer ki yango. Frank Diongo. Na ba Robert Roy bango tout bazalaki na kati. Donc tout ça en général na ba Rwandais. Na ba Ougandais ba Rwandais na kata Sal City bandeko langai Frank Diongo ye pa azalaki azotsa maloba azalaki na kati na Sal City. Expliquer biso makambo bakoro basinaka na Sal City ezalaki bakoro ngo badeki ndeni po babimisela biso 1+4. Ndenge ni Joseph Kabila akomaki président par miracle nini président auto kufa pas même 2 ans boke kosolo na Sal City bobimisi président mosusu constitution ya mboka na biso constitution eza lelo ba Frank Diongo bato basigner yango bandeko na ngai Jean-Marc Kabundi azalaki président ya IDPS lelo yo bandeko na ngai toza koyeba te Jean-Marc Kabundi alingi sous Fachi te alobi que non c'est fini Fachi aza incapable mais yo zalaki na ye na kati ya IDPS président ya IDPS ya parti ya IDPS bakizasio ezali ebele bozobombela biso bapeuple bavérité ebele. Lelo Fachi akomi président Jean-Marc Kabundi a participé à la makambo ebele oya milili ya ndenge na ndenge soda moko aza kobimisa baseka alobi ya solo IDPS ezalaki mpe na kati ya M23 Jean-Marc Kabundi ayebi makambo wana. Lelo Jean-Marc Kabundi akimi akomi na ye contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais bandeko na nga bana Congo biso ba politicien na biso toza koyeba te baza komema biso wapi bato mosusu bamboka mosusu bazosala réconciliation pour to sauver Congo lelo komi na ba pays de l'Est bazotinda basoda epai na biso parce que mboka toza sur na équilibre te ya politique ya malamu eza lisusu te yango occidentaux baza komona biso incapable. Bazomona pela que politique ya Congo. Donc na éviter comment nako définir yango. Mais bandeko na ngai ba politicien congolais vraiment incapable. Lelo bazali ba koseka lobi au moins ba kabwani ba panzani. Lelo ba koseka bazo sala biso semblant mais bango la bango babenga na ba téléphone bazo seka biso parce que bango baza ko se réussir ba comme na bambongo na bana na bango ba millions de millions bana na bango bazo saka na bambongo bana na bango saka na bambongo bango bazo ko vivre ba vie ya ba lix bazo soma bandako na ba poto bazo soma bandako partout bazo ko soma bandako. Mais peuple oyo ayaka kokumisa bango peuple oyo azali kopesa bango bomengo nyonso tu wana bandeko peuple azali kosouffrir na ndenge osakala te peuple akoma doki komona bapoliticien na biso nzambe nayebi te domination oyo
Les politiciens na biso bazalaka nango, vraiment c'est incroyable. Au niveau où bakanga peuple congolais na domination, bandeko nanga na mituna kanga moko na mituna ka vraiment comment to s'en sortir te ya ko comprendre vraiment que réalité que ba politiciens na biso ba lukuta ba miyibi. Tala ba jeune lelo na Congo 100% ya jeunesse ya Congo bandeko na ngai catastrophe. Catastrophe. Donc Franck Diongo aza kosala vengeance bangona jamais kabundi. Jean Franck Diongo aza na kanda na ezali nini ya Joseph Kabila ndenge banyokola babeta ye to kanda na ezali ya Fachi ndenge avani na Union Sacrée a joué pouvoir te bapesa ta poste te pendant longtemps depuis yabimaki prison Fachi alaki ye lakasio yango Fachi a réalisé te to ndenge nini po ezali kama okamwa Franck Diongo akimi alongo Union Sacrée. Franck Diongo yai aza Tshisekediste bandeko langa na yebi kutu te. Donc lelo yo Franck Diongo azo senga yepe lobi na 2023 azwa pouvoir. Jama Kabundi kanda zanango balongoli président ya IDPS batindeki basoda na kati ya ndako na ye baya komenase na kati ya ndako na ye kanda aza nango poste na ye ya vice-président ya parlement ndenge balongola ye bandeko tokoyeba ndenge nini. Donc bandeko nanga mpona résumé les politiciens congolais bandeko nanga botika kosala ki charlatan na bilo bosalaka vraiment boluka bosala réconciliation tozala posa ya réconciliation salama ndenge ba musicien pe baza koluka basala pe oya bango biso pe ba politique biso ba peuple pe tozo senga na bino ba politicien bosala pe réconciliation bosangana bo sauver RDC tolembi bozo yana ba trouble moko boye tozo comprendre nango te avant 2023 bokomona bato mosusu ebele na Union Sacrée bakokima Félix. Mais tout dit que le président Félix change. 3 ans, pas 2 ans, il y a Covid-19 à diriger Mboka Biete parce que Mboka a des autres. Joseph Kabila, Azali toujours, on a battu na Katia, il y a pouvoir tant à qui yango, battu à FCC, moi diriger Malam Ozala quitté, Abano Yungu la Malembe, Leloyo, Banzele comme Kosa Mana Congo. Lelo to komi komona ba courant e komi kokota na mbanda ka kuna courant koti kala mingi te na bandundu oyo banda ba président so ba leki na tangili bino ba ndeko na ngai courant na kati ya bandundu ezalaka te. Mais tala batu ba leki na pouvoir oyo depuis ba ngongolo diaka ba Minaku ba André Kimbuta batu o ba zuba mbongo na bambongo na ndenga osakala te mais bandeko bakoki même pas kotia courant na kati ya bandundu. C'est incroyable. Même ba groupe même kosomba même mbongo courant kuta bandundu inité ya kosomba ba groupe courant fait kota parce que toza na courant na biso Brazzaville kuta toza kofuta la courant na biso mbongo mpe ya Brazzaville wana bandeko pa ekenda ti lelo o mbongo o Brazzaville afuta biso et c'est que n'a pas barati et ça la rata misala moroté ata société Joseph Kabila tike sota société Laurent Désiré Kabila société Mobutu ba société tike ki ya moko
ekufa ba onatra nyonso tu ekufa ba sozajek ba office de route bandeko na ngai peuple congolais azolela nzala société eza te bagene oyo tozomona ebele oyo bakumisaka baparti politike nyonso ya bapoliticien oyo toza komona bandeko bagene oyo nyonso tu tomoni oyo misala eza te botala groupe bagene oyo bana misala te bazoseka koseka ya nzala bazosepela kosepela ya nzala ya domination satanique parce que na logique so badomine bango te jamais bakoya kotonda boye mpo bakumisa bapoliticien congolais jamais bakoya te parce que bayebi ke solo bato bazonyokola biso eza bango oyo bapoliticien oyo mais botala population oyo ndenge bayaka mais bazoboma bango nzala ifo bozala mitema mabe fo bozala mitema mabe sikoyo lobi tozomona mpe yango tokopesa exemple Faki Diongo akomi président peuple mpe kozalaka nde tozomona oyo boye bandeko na ngai tozala mitema malamu bapoliticien congolais ya mongolo alobaki biso nyonso tu tobotama na 1900 tobotama na 1900 bandeko na ngai bapoliticien congolais bofongola mitema bobongisa Fachi aza kotonga aza kosala pouvoir na ye oyo ndenge sengeli ke ya solo bato bayeba ndenge nini bakoki kotambola na kati na mokili toyeba ndenge nini Fachi ka te mto Fachi muyibi Fachi aza koyiba mbongo aza koyiba mbongo ya leta Mobutu ayibaki te Mobutu ayibaki biloko Mobutu atiki eza ya ye te Mobutu atika biloko te eza ya mbongo ya leta eza ya ye te mais Mobutu il a volé l'argent atongi société kuna na ya nini na Afrique du Sud ya ba Pajero esuka wapi atiki banki na Maroc ti lelo suite ezalaka te famille yango ya Mobutu lelo bakomi oluka so bakoko na bango bana na bango na bazongaka na pouvoir bazongi so bana oluka ba poste finalement Laurent Désiré Kabila yekuta zoki tante 3 ans ka pamba kufi babomi Joseph Kabila ayibi mbongo te ayibi pe mbongo alo lelo Fachi Joseph Kabila tikili biso nini société nini lelo tokomonaka te no tala œuvre oyo Joseph Kabila mutu atika société oyo hôpital oyo kutu mama mutu azosala lelo asali hôpital mwasi na ye mais Joseph Kabila société penda boye société ya monene na yebi te bandeko taso naza aveugle société zate donc Fachi beto aye tant tozomona banzela oza kosalama ezali pouvoir na ye il faut ko appuyer tant tozomona banzela ezosalama lobi tokamwa autoroute esalami po a partir banzela tant kosama ya minene lobi tokomona autoroute osalama na kati ya Congo pe tomoni Kinshasa tina njili autoroute esalami tomoni pe na bandu ba côté ya Congo central autoroute pe salami ba côté kuna ya Kivu pe ba côté ya Lubumbashi pourquoi pas pe na Mbujima ekana parce que ça na souci wana ezo senga ka kotikele temps po vision na ye bandeko eza komona na ke président oyo aza na posa kosala ata yibi Faki Diongo ata batie wana akoyiba kaka ata komi ministre akoyiba kaka bana ye bakokoma bakosala ka babumu oyo tozomona bana ba ministre mosusu bazosala eza mentalité moko boye euti pa baparent Jean-Marc Kabunda ata bapesi ye pose moko boye akoyiba te batiaki ye wana bango moko bato ayide pese balobi ndako wana kuta atongi grâce à Félix azwaki mbongo wapi en tant que parlementaire mbongo natonga ndako ya monene mututu na Congo politicien nyonso na Congo bandeko ayibaka
bapoliticien na biso nyonso to ya baafricain baza miyibi kaka na Congo te bapays Afrique mosusu kutu bakoma na mawa azoyiba me azozala ekenge parce que azocomprendre ke ya solo peuple pe il faut alia amekana kobongisa nde tozomona bagana bango baza mpena transparente na banigeria bazotonga na kati ya mboka na bango c'est ça. Mais nos politiciens biso bapoliticien na biso oyo nde tozomona bango boye bandeko na nga badongo ozomona mitu train oyo eza awa na photo oyo baza na mbongo bana mbongo akosakana te baleka ba 500,000 ba 1 million bana bambongo nde ozomona bango awa mais soki otali babie na bango nyonso eza kaka libanda nyonso eza kaka na libanda omona aza kaka na immeuble moko atonga mwa ndako moko ya monene avandaka ya lix bavoiture ya mituka minene minene me mbongo na ye mwana na Afrique du Sud bavilla aza na société na Afrique du Sud awa na Europe kutu koloba te badubai kutu koloba te na baqatar kuna bapanama bakoma na bambongo na bango oleke bainvestir na mboka na bango rien pepe bango balingi pepe asalaka bango baja lelo papa na biso Fadi Diongo eza regret mawa mingi ntango tozomonaki ya solo bozoya bozoya koexplike makambo oyo biso peuple congolais toza baveugle te tozomonaki ya solo bozojoue biso lokola balambaka fufuko ne babalolaka fufu obaloli fufu boye ozongisi fufu donc bokomisi biso neti bafufu biso peuple congolais tolembi toza na posa ya réconciliation kotonga mboka Congo ndenge Faci aza na idée ya kotonga banzela etongama courant ekota na kati ya Kinshasa courant ekota na partout na République démocratique du Congo mai il faut eya na kati ya Congo eza te na bakintsuka bakote moko boye mai ezala te non monga folo eza mosika te mais mai eza te c'est incroyable entre da biso toza na mai ya kosakana te na kati ya RDC bandeko na ngai eza mawa mingi na bapoliticien na biso ya Congo en tout cas bandeko tofongola misu Franck Diongo kanda azwi pouvoir te na union sacrée aza desi aza na kanda parce que ayebi déjà ki ya solo Faci soki aleki na 2023 akozwa susu te 2023 peuple congolais liso eza likolo ya liso bakoyeba mutu bakovote élection ya Congo boyebaka yango mutu nyonso oyo aorganizaka élection alekaka kaka Faci beto bandeko na ngai makambo ya Congo oyo nayebi te soki congolais mpena ndenge toomona peuple oyo tozela totala bango susu voilà tala peuple congolais bandeko na ngai botala peuple congolais botala peuple congolais bandeko na ngai est-ce que peuple oyo nde tozomona bango mpena boye bolimbisi bakosala révolution niveau bakomiselaka bapoliticien bakosala révolution 2023 bandeko na ngai Faci ye nde mutu akoorganize baélection élection mutu akoorganize yango eza Faci beton Faci beton asali kaka 2 ans couronne ye 3 ans na ye otikali abundi asali kame mo banzela avec gouverneur Jean-Denis Ngobela donc bandeko na ngai mboka na biso mboka ya Congo mutu oyo nyonso aorganizaka baélection ye alekaka ne kaka alekaka kaka donc bandeko na ngai tozala mayele na makambo etali
L'élection oyo ezali koya na RDC na République démocratique du Congo. Sal City, Faki Diongo Batiaki Mokoloto, Jean-Marc Abound a yebi secret ya IDPS, Nenge Fachi Beto a komaki président, Kanda na bango, ba se retrouver te na ba poste. Et le gouvernement peut savoir Kanda yango. Et c'est le gouvernement sous-souté, méchant. Alors, bandeko nangai, to bakango ki solo bandeko, mokili babengi yango mokili makaramba. Pouvoir na mikolo yozali ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba occidentaux ba imposer na ba président de Afrique des mandats. Des mandats kaka. Kenya tana Kenya bandeko anga beta 3 mandats ba bise ko mekate. Ok. Élection, calamité dans 2-3 mois d'élection. Il y a Kenya. Kenyatta, Wenda, accueilli. Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, premier mandat na ye yango. Bande ko bolinga te a obeta deux mandats. Ezate ko nazo flatter Félix te adape président na ngai. Il y a RDC. Ah, président. Poto Matato qui a cellule le président. Il est le président Nabiso. Ato kewa pato fingi ye. Bande kolanga soke na dossier na yo. Ana mikili ya poto. Na likamotali batuno question mon poto peso dossier na yo. Yebisa biso président ya République démocratique du Congo kombo na ye nani. Après to peso dossier na yo. Ato finga kai, ato lo bande ko lo ba kombo nete. Lo ba okaka. Parce que c'est lui. Yen le président donc deuxième mandat na ye a ko betango. A osa la demande. Mate fa lui yona vanda na ye. Ah ba yebi bango tout ba eza ba fa ki donc ba ko se positionner côté opposition pour ba yebi ki solo match ango ndenge zali bongo. Toyebiza Britandela. Britandela, donc Bandeko Langa. Merci mingi na masolo na biso bo s'abonner toujours biso to kaka na ba analyse politique na o etali social nyonso zo le kana Congo to loba yango parce que en tant que moi na Congo na zape congolais 100%. Na na droit ya ko loba makambo mboka nanga. Je suis fier na obomba mate. Parce que c'est mon pays. Dans le pays, je suis au Bambanga pays, au Angolais, au Nate, on a 100% Mouyombe, Congolais. On Congolais. On a fier d'être Congolais, fier d'être Mouyombe. C'est mon pays. Mobutu, merci. Na unité, to balana biso na biso. To zana ba famille na kati ya famille, babali baluba, bangala. Tobali bayandi batete là donc toza pena blo ka pena Congo ba Congois donc mutu moko ko pekisa biso te tolobela makambo ya Congo jamais tokolobela ngo kaka président na biso vraiment pour nanga to pesa chance na deuxième mandat na ye abongisa biso banzela ndenga zo bongisa yango atongela biso barrage ya kitoko pour alimenter Kinshasa pena mona na que l'objet de la dobi Fachi Beton yem tatique la biso loko to mona ba pont to mona autoroute Fachi tika penali donc histoire tika la que Fachi muto sala autoroute na Congo banzela na autoroute premier président Fachi Beton libanga ya boma ya banana setchami to tala makambo to nezo kende na kata mbanda ka kuna pe ya solo ba courir se côte ezokende tozokende kata courant zongo pe ezo yaka ka makasi deux fois te donc ma solo ezokende ngo kitoko merci mingi ya solo bandeko o bolande émission oyo bo partager yango Franck Diongo contre Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas bandeko zali ranking ya kanda ndenga je posete yango wana
alongo na ino sacré parce que amoni que akozo ko se retrouver te kasi azokamwa bato lokola balame mende baza ko se retrouver po parce que bango bato bazalaki contre ye ntango bakangaka ye na Joseph Kabila. Franck Dionga ayebi ke ya solo ako se retrouver te na ino sacré. Jean-Marc Abound ya solo bandeko na ngai IDPS batimbelaki ye boyebi ke Jean-Marc Abound moto aya na ye na kati ya IDPS ezali Moïse Katumbi. Yango la bomoni ke ya solo bato ya IDPS bazalaki toujours ko observer ye koyeba ndenge nini aza kotambola na pouvoir na ye oyo ndenge azokamba bango na IDPS. Azalaki na baproblème ya bato ebele lelo oyo Jean-Marc Abound aza mpe na milice bokeba bawewa mingi bana kini bape bato ya Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound poste azalaki nango ya monene en tant que vice président ya parlement balongoli ye mpo na ye amoni ke président Félix a trahir ye yango wana aza na kanda baye kokotela ye na kati ya ndako na ye basoda baye komenace ye. En tout cas aza desi na bandeko ya IDPS. Bandeko ya IDPS bacomprendre que non Jean-Marc Abound akoki kozwa basekret bele ya IDPS to ya président de la République en tant que président ya intérim ya IDPS akoki kopesa yango mpa banguna. Donc il faut kodedete moto oyo rapide po sino te ekoya koyinda bakoki kodestabiliser pouvoir ya Félix Tshisekedi. Donc bandeko na ngai vraiment bapoliticien na biso ya Congo vraiment tozali kosenga na bino bosala tout bosala réconciliation bose reconstruire bosangana pona kolakisa biso vraiment bolingo biso peuple congolais tozala pe ya kosepela tomonaki ya solo vraiment bolingi pena biso peuple eza te ke toyaka kaka po tokumisaka bino nde bozomona bapauvre peuple ya boye bazali konyokwama na barichesse oyo eza kobima kutu mais bato baza koréchir toboyi kutu kotya bafoto ya bana ya baprésident mpo bakóma mpe na bafoto na bango awa jour mosusu tokosalela bango mpe bémission bana ya baministre nyonso bomona bavie oyo bana na bango baza kovivre na peuple oyo bayaka kokumisa bango. Mais parmi bato baza kokumisa ata mwana moko ya président aza te ata mwana moko ya ministre pardon aza wana te ya bapoliticien nyonso ya Congo oyo bomona bana ya baprésident liboso mpenza ya bato boye oyo to ya baministre bandeko bayaka te oyo no ezalaka mpona prudence. Oui, prudence ekozala parce que bayebi ke bana na bato bazozwa bambongo mingi bazosaka na mbongo alors bandeko na ngai ezali mawa mingi peuple congolais aza kosouffrir nzambe ka moto aza kosurvivre bango sans quoi mboka na biso ezali mabe. Bandeko na ngai botikala malamu nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga toujours na émission masolo na biso bana Congo eza ya biso moko tolinga yango bosabone na Kongo Alenga TV tozali wana mpona bino tokomemelaka bino toujours basije. Merci mingi na président Félix zala makasi zala fort parce que bandeko nyonso to bazali na yo balien na yo nyonso tu baza kokima yo vraiment eza kitoko te na politique. En tout cas il faut vraiment osala effort makasi mpona 2023 ekozala somo. En tout cas nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga kimia nzambe ezala kati na mabota na bino tokutani bongo lisusu na mbala nsima nde tokoyela bino kaka masolo ndenge tomesana na masolo na biso nzambe azwa lokumu. Merci mingi. La RDC notre pays un beau pays nzambe akopambola yango toyebi ke ya solo espoir eyali avec Félix toyebi ke
ye pa kosala manda na ye akotonga oyo esengeli atonga akosala yango. Merci mingi, kimia nzambe ezala kati na bino. Matondo tokutani bongo mbala sima. Ingeta toujours. Kalanga makapo ambona mema na yebite kakopinga ina sana komi sana nango lokola sodo ya kendaka itumba lukitwa masasi emesana utakala makini utakala mokili yango ebandaka na masumuto